Sarah Tola TV. Et banda na comprendre que Gabriel a une tendance à si là. Na mona ça sert à rien, il y a ça la bras de fer naé. Sarah Tola TV. Mais pas ba chihuahua, na ki na bras de fer na maman na bango. OK. Ils sont différents. OK. Et pas si là tous on déplorer na stratégie, il y a ba communicatrice naé et puis na stratégie il y a un bureau, une stratégie qui en place. Il y a un film qui est un comédien. Sarah Tola TV. Pour Yaya, on a conscience. Épisode par épisode. Je rappelle à Gabi na émission belé que Yaya mis na place na yo, sala taba filmer, sala na loba. Mais na moni que Yaya, na comprendre que ça mise en place, il y a stratégie, il y a clan na bango. Donc Yaya oyo kati. Il y a un moment Yaya zo harcelé. Alors on a comprendre que ils ont mis en place façon de travailler. Croix. Sarah Tola TV. En fait, ngai ezaka ke. Oh bozela wana. Keno poto. S'il a déjà salaki. On a loba que moni que s'il a salé, déjà ça va quand même. Ataba mémé ya romema mais ça va quand même aki. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarah Tola Télévision, les abonnés de Top Média Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé, mon colo, moi, Lelo. Obe, bo sengaki, ba nyonso, bo linga katadi Ngalapa, ba nyonso, bo linga ka Maman Sarah, bo loba qui était Maman Sarah, li wapi, papa Tadi, que no luke la biso Maman Sarah. Pourquoi Maman Sarah azo komon en ate? Qu'est-ce qui se passe exactement avec Maman Sarah Makambouele qui est belé. Vous avez posé tant de questions. Aujourd'hui, je vais vous informer que ceux qui tobanaki komon en ate, ceux qui bobanaki komon en biso to tournete, et lui kolobate que tozala ki te, tozape to kozala kaka. Donc nous sommes ensemble et c'est plutôt notre réalisateur était en vacances après Moussa Lebele à Salaki, Maman Sarah Monaki à Kenaki vacances dans les États-Unis. On devrait aller avec Maman Sarah. J'avais connu de soucis. Au Bisso Mokoka à l'interne Toyebi. Je devrais me déplacer avec Maman Sarah. J'étais obligé. Il y a Kotik, elle a peut-être tournanga en décembre. Je peux aller fêter de l'autre côté des États-Unis. Et c'est comme ça que notre réalisateur aussi à son tour, le coup là, travail à Canaïe, il devrait aussi se déplacer. À se déplacer qui pour quelques jours, bah, ça qui est visa, pour qu'il y ait séjour, il fallait 5 jours à au-delà. Il y a un jour où on a un qui vraiment est dans plateau na Maman Sarah. Comme il est de retour, je suis miezi yango bomoni te mosala et bengi biso lisusu awa. Toko solanion avec Maman Sarah. Tout sauf rien. Tout sauf rien. Et donc je dis tout sauf rien, serrez vos ceintures parce qu'ici on veut parler. Je suis Miezi Azali, Nassima Caméra. Après, récit total, il y a film Nabino, le temps de la fin. Cette dame, Belvi Kondi, a même ce film, il y a qui toque, on a comme il y a misanthropie. Misanthropie, Belvi Kondi a même mis bandeko ba congolais sur le plan scientifique une façon ya côté ya bango lissus une façon ya komema lissus un plus naie na kati ya communauté congolaise. En tout cas, prenez le temps bokota ba Google ba dictionnaire bokende ko tanga lissus. Vous savez, il y a des séries comme ça qui peuvent facilement vous faire enseigner et apporter peu et l'eau na vie na yo. En tout cas, ça sera quelque chose de bien. Émission d'Abisso Ezo Banda Awa. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, ma mère fan du monde Nyonso ya Sarah Tola, je vous salue. Un grand merci à Maman Bijon Ketani, au bon à Papa Jean-Pascal Leka Maman. Un grand merci à vous. Un grand merci à Papa Noé Mavakal Nzinga, Mopanzi à Maman Zozo, la Cour suprême. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda, qui l'a mère à Calgary, bon séjour en Europe, Maman. Un grand merci aussi Nabertin Kondembongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Un grand merci à toi, Aurélie Mafuka Yaba Aurélie. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimaïnga, Nzamba Nabino, Tata Poefa Pekato, Jenny Beta Industriel, Nayoki Sango, Jenny Beta. Il y a salon de coiffure, maison d'habillement, et puis Nini Moussousou Maman Sarah, donc maison
Oyo. The Wix. The Wix, donc lac. Donc voilà, pour la Italie, Babasuki Jenny Beta industriel et ça a quelque chose de bientôt. Beta Tourouana, maman Vicky Moussa ou Madeleine Aketa. Madeleine Aketa baza tellement moi ébélé de fois bakumbo na koma ko bunga vraiment maman Vicky Mosao maman Madeleine Aketa maman maman na biso nani elle est en Angola, comment elle s'appelle encore Saratola ba fan na yo nani maman Fatou du Conti voilà maman Fatou du Conti Makiala Kumba en tout cas maman veuillez m'excuser moi mes Sol ya ba Mbemba akena pi Sol Mbemba Sol Mbemba zali yo Sol Mbemba za la fille à papa Sol Mbemba je te salue Mbemba ba Sol je te salue et bongo nani Pamela Kabeya te nani Edouche Kalala te Papa Edi MKT nani les Nkanu te wana c'est les banquiers les banquiers voilà il était nani Adassa il est déjà à Moussala chaque jour $15 mais na yepsa qui a signé yende mokanda pour les alamambo musu te faux contrat nani ezoya continue kana batwana ebima Debo Bouchab te FBI te yete Dalia Onema Onema ya Dalia te l'autre Sarah ozokoma te Rosebonga Kinkela te c'est là qui l'a pété yepete nani Angelos Kawan. Comment tu vas Angelos? Je te salue Angelos. Akinda Azana kaka. Angelos Kawan. Sol Memba. Sol. N'habité. Président bébé. N'habité président. Bon. N'habité. Maman Nathalie. N'habité. Angelos Kawan. Elle était trop active, hein? Abala. En tout cas, Karouane Yabangelos, gère bien ta maison, que le bon Dieu te bénisse, toi et ton mari. Tozo ya pe kalate maman. Nzamba osungaka toko appelle loko bango. Baloba lembe Angelos Karouane. Baloba lembe. Tola oya Diego Milito Baloba lembe je suis mieux Baloba lembe Fona même pas kulutu Baloba lembe Oh mamoyo Mayelele kaye Yo Bellevue yo kandi Mwindu yangolo Ça dure. Prenons d'abord l'extrait de votre film et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Saratola TV. Tu comprends? Bilemba wana yo mto tshanga yango na butu. Yo mto tshanga yango eza mbala suka oki. Eza mbala liboso pe suka. Na telelaka yo mingi. Olobaka ebele na gobaka. Mais cette fois-ci je vais vomir. On comprend? Je vais vraiment vomir. Maman wana bino na monde ngana mwana yo piken tokumi égal. Oui aussi fona sa ndenge ni fona la kiseke na za maman population comme na 9 mois au bal a commencé alekela ngai mbata e kako bana nga bongo te obima kozo datwala te oki ko meka buko musundo ko tela ko na teli yo tele ko meka te oh je fais nani est-ce que côté mana nga maman pas de problème. On a mon tono qui est là. What oyo eza personne. Kamuna sola na c'est madumuya là. C'est madumuya.
Ouais, c'est Malabar. Na fola na ye. Répétez-les bino. Na répétez-les bino. Toyokana te na répéter yango Maria Ronen. Azabula, Azala ndumba. Moi na yo boy bitakaye. Toi éduquer to bando manquer respect. To sende niko na. Tala Ronen, ngai nde na sala toi ko benga ebula. Yo te. OK? Ngai moko parce que ma femme m'a acculé plusieurs fois. Non, ma cousine, c'est là. Son homme, tout ça. Et je me suis battu, je me suis décacassé pour y avoir son espace. Donc tu ne comprends absolument rien. Yo, boye pour na impolitesse? Non, na boye pour na impolitesse. Boye pour na boye pour tout pour kana disuki. Na nini? Na kotala na âge, après nous. Fils du diable. Tu es un fils du diable, biologique. Sors et ne remets plus jamais ton fils. Kendeka pono kono poza kundi ya mchika kendeka ngai natika yo vanda wale mobali no alingi yo te tangu leki na ngaza kina bolingo naona tika kyo vanda leki na ngaza nesu na bolingo na ote alobi yango pe na misu na yo soki to simba te mama okangi disaka bokete ba feti yo bosali salia wananda ko ba feti loko Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez suivi l'extrait de votre film Misanthropie. C'est une série à Bellevue télévision. Donc voilà, comprenez que je suis avec Maman Sarah. Et vous comprenez, nous autres, vous comprenez ni, vous comprenez ni, vous comprenez ni. Et bon, le balobani. Mais vous comprenez, vous comprenez. Nabareni. Attaque aujourd'hui, attaque la télévision. Nazo attaque l'émission. Attaque ni. Attaque émission, on a autant attaque. Bato ba utala ba commenter. Bato ba utala ba commenter. Makasi. OK. Ah. Bato ba utala ba commenter. Attaque. Mais yo le vidéo aujourd'hui attaque, bato ba utala ba commenter. Tadi. Oye bien ko bato ba utala. Bata soni. Rattrapage. Rattrapage. En tout cas, ça nous avait tellement manqué. Eza Nabilo Misusu, oh to salaga air de tourna ah. Faut quoi au Katang. Faut au Katang po awa toi kana état nini. Papa, état nini. Ah toza Brit. Brit. Donc il faut qu'on a suko akende comme ça ngo bande mo boy pour makamo biso to salaka ah nyonso soki ka ba téléspectateur ba monyango ba misuzo ba koyo kila biso na mawat na ndenge to komaka. Voilà, merci, nous sommes là justement pour vous servir, pour vous informer na makambo yo bolingaka mingi. Mama Sarah est là avec moi, tadingala pa, vous savez, bo tuna ki moi trop hein, bo luka ki moi trop yango na lina baksa susu de lo mosus. Bozala kana no pressé ya ko conclure te tade autopesanga ba apisalinga makamba fere tade apesinga rendez-vous promesse ezanga jour ezanga date ezanga heure ezanga salle fere pa bimiseli biso calendrier ezanga place ezanga salle ezanga date ezanga heure ka ba pays mais maman pourquoi to komi kuna to lo ba mamususu okomi sina kuna nde pour na makanisi na kota ki déjà na 2024 mais na komi ko sala ba analyse ngamoko na comprendre que kotinga na poche mais à rien on avance. Très bien, merci. Tozongiawa, Mama Sarah, tu as extrait à film Nabiso, Misanthropie. Oeza déjà bientôt. Aujourd'hui, le premier épisode est Côte en Bellevue, qu'on dit. D'abord, lorsque tu as vu l'extrait, il y a la série, impression à Yoezaleni. Rien à dire parce que la dame a comment bien. A comment a filmé. Oh, bah tu vas se retrouver na kati positivement. Oh, européen ça biso maïle, européen ça biso leçon, de quoi apprendre et puis côté abisso. En tout cas. Chapeau encore Bellevue. Nazanga nangana loba na commentaire nanga souste parce que elle aura bien essayé à jeter. Très bien. No comment. Félicitations déjà titre Isamaï Nakati. Voilà. Voilà Mama Sarah, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous
dernièrement aussi nakinaki oluka de mère Nyangi na sola kinae aujourd'hui na place publique apparemment le cible est commis de mère Nyangi et puis Sarah Tola pour la Tenga déjà va cible non mais tikanga na tuna question parce que qu'on va cible sur base bazoko ciblé yona de mère bino boza pembeni ya maman Bellevue et vous apportez aussi makambo mususu batu o basalaka entre autres ya kofinga ka les autres comédiens alors ezo sala eloko malamote. Je parle avec de mère na sali na émission, voilà pourquoi aujourd'hui ngape na ye ko sala na yo émission. Lorsque les gens arrivent ya ko sala quand même les analyses ya bongo mama Sarah et kokipi kozala ba kokipi kozala na raison. Et ça faux parce que déjà ngai na Sarah pas belle vite. Okay. Malheureusement, Bellevue est un star où on a admiraka. Na sepela na savoir nae, na sepela na simplicité nae, et na sepela na façon nae, na humilité au hasard nango, na sepela nango, et puis na sepela na msala nae, et nde na soutenir kae. Mais koloba que Sarah bango batu baza pemé la belle vie et tout là travailler à la belle arte sauf que naza parmi bateau yo balinga ko soutenir musala ya mwana mwasi yo mayele o ya za na nzamba pesa ezo senga bata mayele ba soutenir ye ba accompagner vision na ye. Voilà pourquoi on a soutenu la belle vie. Mais ngai na travailler à la belle arte place au bolu kabo changa wana que Sarah, batu balobela la belle vie, Sarah, batu bazara la belle vie. En fait, je ne pense pas et je ne reconnais pas. Il y a qu'aux membre, qu'aux employés, il y a belle vie télévision. Mais on a ebi concert nanga mutamukuse de mère Nyangi. Nde aza communicatrice ya belle vie kondi et na open na ebeli de mère attaché de presse oui open na ebeli de mère banda bana internet de mère a tout kakande mais de mère no afingate ayebi nde ko seka bato ayebi ko critiquer mutu mais ko finga non na mona place de mère afingite ce qui est vrai de mère oui aza communicatrice à belle vie mais afingate. Mais c'est actuellement le camp qui se sont qui se sont créés actuellement dans les théâtres. Et ça, quand il y a Famille Libota où nous voyons Maman Bellevue et puis de l'autre côté nous avons les Babyloniens autour de Maman Prophétesse. Et ils ont profité de nini na théâtre à Congo. Na moniteur bakawana ezo apporter dans le côté soto keka nesto sineti Bollywood Nollywood Hollywood bana bakante bango tu basangane lo moko tala spo Bollywood tala Nollywood tala Hollywood au moins que et careza toza bana donc théâtre Congo yana na se ebiminante yana se penza mwinda kute mona na te yabna na se donc c'est une façon de promouvoir art au théâtre à Congo, ils ont un modèle à boyer. En tout cas, et matanangote. Et matate. Bah quand ils sont importants, polémique loyale est important parce que sans polémique, bah star va rien. Star face à la concurrent. Star face à la carte polémique parce que ils ont aidé et faire avancer et puis aimer sous visibilité la carrière. Mais ce qui bat quand et comme il pour nous finga batu laisse tomber, ça sert à rien. Donc quand on a ils ont apporté dans le côté. Ceux qui n'ont pas belle vie déjà, na côté on a 5 personnes balobela belle vie. Ngamoko de mère, yo, Yams, Mundirba, Jemima, baza belé au mona ke ba analysaka. Mais va fingate mais so ke na ngambo asila makaka diaka liste za mulai ya ba fingi liste penda boye za mulai donc ponanga ba quand wana
et au bac ça rien. Voilà, Sarah, vous avez parlé, il y a polémique qui accompagne les artistes, le vedette, les stars, des fois paix et ça, des fois visibilité na bango. Naka obiso toza nango. Yo en tant que Bino Boboza parmi les influenceuses, il y a Congo. Naka obiso toza nango à lelo. Est-ce que polémique oyo ezali loyal et qu'on peut faire propulser ba maman na biso me balé oyo bien théâtre à Congo? Jamais. Polémique na bango eza loyauté. OK. Donc ba pousse en até, ba so rompre. Ba so rompre tout simplement parce que ba vivre na haine. So ici la moni Bellevue a avancé a activé bamboa nae babanda harcèlement babanda campagne de déstabilisation parce que moni Bellevue au kende au moni tang ba monara péchanga salara impact na ko tourner na Nigeria au moni harcèlement oyaki net siko bo sala péchanga harcèlement en até mais péchanga soit avion ka siko à États-Unis harcèlement en ezonga donc apparemment balin comme on a monté avant c'était une fois monté un pas voilà à bouka ba limite au monaka babandi campagne de déstabilisation pour ba quitter moto na ba rendre zéro donc pour nanga en tout cas ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Maman Sarah, tu as dit que de l'autre côté, il y a maman prophétesse pour Nakomi Kolinga Kobenga, maman Silamingi prophétesse. Moi, liste Ezali, moi Moulaï, mais dernièrement ici, j'ai suivi une émission où les gens demandaient à ce que bande komissu subaya peut répondre yo na des mères pourquoi batu bakokaka ko répondre binote na etando eke surtout na o etali likambo Yaya Gabi. Je vais pas prendre du temps pour commenter ya makambo Yaya Gabi. Mais question nanga ezaboué. Tu es sans ignorer, il y a beaucoup de personnes oyo ba insulta ya Gabi jusqu'au jour d'aujourd'hui bazalaka inquiété ba commentakate sur ce genre-là. Selon yo baye o bazo ko finga te bazo lo baye te batuana bazo ko finga. Exemple mon koto PC ezali des mères ou bien penanga. Mais baye o ba finga kana o ba finga ya Gabi jusqu'au jour d'aujourd'hui ata tierce mon côté oyoka les gens faire les analyses sur bango qu'ils ont touché à la personne ou bien la dignité ya maman wana. Oko ça la analyse nini? Analyse ça te bandoki bayo kana. Ouais. Bandoki bayo kana na facilité. OK. Analyse ça c'est clair parce que nga mutumo afinga nga. Non on a répondu été mais si faut na kumisa batu na kumisa batu na ba finga nga. Donc quelque part spiritualité mo ezolié biso. OK. On a mon lili na bondoki baza ba boucle quoi. OK. Donc ba ma finga les opposés par rapport à ba relation spirituelle ba nango. OK. Parce que so peut-être total internet. Atanga na yote to luki moto mosusu waza ni fa na Bellevue ni fa na Sila to zui ata muta musique to tche wana na biso nyonso catégorie oyo lukela biso bato ba finga. Bah oui, parce que tu vas finir à Bangwana. Mais, nalanda moi soit mon coussé au nani. Oh, grâce à tika na défaut. Comment moi on a nani? Grâce à tika na défaut. Assemblée na kimbangiste. Nani? Nani moi non nani. Debiso. Donja. Natala e. Autanga ba kombo bandeko mo abasi ya ben sansa lobi. Net bino bosara misana bino bien finga na bino te na bi quoi. Il y a deux personnes pareilles. Ça c'est la sorcellerie des oliers bato aboué. Kota la on a mis sous témoin ramba ah bato penda ba traiter bato boé ba finga ba traiter bango baza bato malam. Spirituellement et là au moins olier bango, c'est la sorcellerie. En fait nga na loba soki nga na yeba na côté la ya Gabi ba finga est grave. Pas bandeko wana. Mais ya Gabi akoko répondre te. Tam so spirituellement ba continuer o bandeko ni ate. Ti lelo. Et so ezana ba journaliste fo ya Gabi sala beloge lelo sala bango beloge. Donc quelque part bilo msusu to lo ba suste totalara que ça au moins c'est la spiritualité donc c'est normal. Selon les rumeurs
certaines personnes, beaucoup de comédiens évitent de s'attaquer na bandeko wana, ya koloba non na bango parce que bango nde batu ba occasionna oignon so ekota na monde ya théâtre ko sambwisa bandeko ko finga ko toucher na ba dignité ya batu et ko ipe ko zala solo. Ça peut être aussi vrai hein, cause à la vraie parce que mais si on a comme un point wana na olobaka c'est la spiritualité. Bref, pour nanga selon nga déjà spiritualité muteli bango. Mais comme on a pété que cause à la eloko moko lokola lobby Sarah a servi kingai par exemple pour na détruire Papa Diego Milito lelo pour na zong c'est la yo ascenseur na kolinga pété na luka moyena exposé yo et ko salema na ba angle wana te na ba angle nyonso yo salama papa t'a dit au moins ba mamba oloba ma finga o na linga oloba ngotsu. Oui non déjà pas jouer na photo tourner ngo kutu ils avaient monotonie donc bando ki ba yo kana entre juste ça et lo ngatika na ona mutu angwana. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec notre émission. Je vais signaler quelque chose. Nakanesi na introduction nanga na mekaki kolobe langote. Ezali pona oetali Ursule Pechanga. Ursule Pechanga depuis un certain moment après makambo nyonso elekaki ya ba Nigeria, ya ba nini jusque là, elle continue à être victime ya makambo ebele. Dernièrement nakanesi je suis mis ce qui a kozala na moi rapidité a otie la biso communiquer oyo ya Ursule Pechanga pour dire na bandeko na ye na baenyon so bolingaka ye te bae o bazoko pesa ba communiquer na réseaux sociaux que Ursule Pechanga azoko recruter bato pour na etali ba salon de coiffure o etali ba maison d'habillement ba détracteur o bazo luka ko bebisa kombo na ye o bazoko linga ko nuire vie na ye et puis ba qui au-delà même de dire que Ursule Pechanga azali na association oyo a recrutaka bana basi na bana mibali pona oyo etali ba filme ya X ba filme oyo papa na mama mwasi na mobali bazandenge ba nzambe akela bango bazo kosangisa nzoto yango bomoni communiqué wana ebimi sur la place publique pour dire ezali yete ezali lokuta ezaka bato bazo luka ko bebisa carrière pe kombo na ye. Pourquoi aujourd'hui Sarah pour atteindre un artiste, un comédien ou un musicien, il faut seulement chercher ko luka ko sala eloko oyo ekoki ko nuire na carrière na ye au lieu ya ko créer ya ko sala œuvre o eko bimisa adversaire na yo mokie. Toza la richesse moro ba congolais toza na ngoza muté ya mabi. OK. C'est logique. Congolais a ça travailler raté pour aya à travailler dire on a les Kassara mais Congolais au travail na zo Sara na bambaye na seto kokana. OK. Et donc ba respect so izana mutu a mal répété au luka yo pas bib sa réputation na yo bokokana soka monio ozo mata ozana succès au luka rendre succès na au moins que rien a kitisa yo zonga zéro donc bokoma donc mutale ka mungate boza ka bon alors moi des moments après les faire dans le barisa congolais donc ils ont mauvaise foi déjà tu es bi Pechanga ata mukolo monte na masola bandengwana et puis masola bandengwana basala casting na médiaté déjà place au monde qui ça chantage moko ya mabe mais bandeko bozo kutana na ba message à bongo bozo maele parce que ko sala pe ba film modèle wana bongo ba opesa o ole aussi là et bon ça et comme ce milliardaire la réputation les vidéos restent à vie donc voilà. Voilà Maman Sarah Kakawana na yeli sous na question parce que en tout cas comme nous traitons le dossier lié na ba artiste Yambo Kanabiso ba question ezo matangaka pourquoi aujourd'hui un problème qui concerne un comédien ou une comédienne il faut et à toucher toujours sa famille et son couple. Comédien ils ont battu même gars. So mutenga finga ngasiko finga mbali nanga. Mais pourquoi? A finga bana nga mais et tozongira na kimote ya mabe yangwana. Ese mutema mabe. Manque d'argument peut-être mutota la Sarah
et Sarah na mon eloko finga était bon na finga banane na kosela mobile ni makambo na kosela makambo oh abotana papa na bango asala boy tout ça là ils ont manque d'arguments et au finga moto au mona ki moto alekinga mais par jalousie na eloko finga te fona la tiseka eloko mo ya mabeka écolé batum suba ndima na bango pe donc voilà et nyonso ils ont lié na mauvaise foi donc motema mabe jamais mutako yo rentre ba compte pas na mo tadi aluka mama le katadia za wapi ya tadia za wapi moi ça tadia za wapi moi donc abimahana nani nyonso wana ezalaka bato yo bazana mitema mabe bana posa bakitisa baninga élévation ya baninga bakitisa yango ba rentre ngo zéro donc ezaka bata mitema mabe très bien baleki ali suffire aujourd'hui vous avez aussi un mot hein? Vous avez un mot dans la place publique parce que nous savons tous que parmi baeo il faut que ça la paix musalo au pe bazo ko ça que quand lorsqu'elle parle vous sentez que il y a des retombées. Qu'est-ce que vous voyez na makambo nyonso ndenge ezoleka et vous nini obokoki ko proposer pour lobby peut-être même si batolelo basaleli yango te lobby ba pesa yo raison ndenge lelo to koma pe des fois ko pesa yo raison na makambo nyonso to banaki oloba pona ya les abakoko. En tout cas conseil Nathan ils ont pas sinon t'a dit moto sala mabe continue moto sala malamu continue le salier est individuel chacun portera sa propre charge mutuna mutu ayebi place okesukila na mambo nde toza boye tovandi plateau mo tosala émission de caméra mais tosala émission nga na yo très bien parce que vision na nga mo na yebi vision na yo mo yebi yo yebi ke nga na osala émission boye bit na nga ezala na suka place tel nga pe na yebi nde na osala émission boye suka na nga na suka ka donc mutuna mutu ana vision ana façon na yo mo na makambo na destin donc batum suba na ba pit na bango ba yela internet misuba ya mission diabolique bon mon mutasara be mission mazane ndoki aza envoyé spécial ya diable ya na mission ya ko détruire ka baninga aya mission ya ko désorienter communauté mobimba ba koma na mafinga ezana ba mission spirituelle to na ba na YouTube batu ba ya mission normale baza bato ba ya mission bondoki baza bato ba ya pe prostitution baza donc toi na toute catégorie na kati ya réseaux sociaux on a lobara na réseaux sociaux nzamba zate donc mutu na mutu ebelo ko sala yo mutu pona ko finga ko tikate yo mutu pona ko sala batu ba campagne de déstabilisation ko tikate yo mutu pona ko loba malamu pona batu ko tikate donc o sa malamu continuer o pas sa mabe continuer les saliers est individuel mutu na mutu a resambisa mana lo lenge o ya tambusa ki vinaye. Voilà Maman Sarah na zana besoin il y a réaction na yo sur ce point. J'ai suivi une émission, moi personnellement, je suivi une émission où Moko, il y a une comédienne, il y a qui ça azo ndima tes efforts na grandeur na yo na kombo ya Gabi qui dit lorsque Sarah a tchakanga ce que Sarah tient en miniature, tu sens que ça va, ce qui est na batnako faire face na bango ezaba Sarah et non babimbombolo wana mesusu. Selon toi, ezali une façon ya ko matisa yo pour na ko diminuer ndeko na yo des mères ou bien c'était une manière ya ko lobaete Sarah est parmi ba oyo bazali ya minene na kati ya presse ya Congo en ligne. Déjà ya Gabi akokumisa ngate eza message triangulaire. OK. Bato ba comprendre ngote ba bara Sarah ya Gabi akumisio moi te ka kumisinga dénigrer des mères le but est de mère les cibles est de mère en fait a okumisanga parce que tant soit mon anga na coller Serena Belvite on se comprend but est de mère ba luka ba lembisa de mère ba longole peme na belle vie pour de mère aza mutu tanga yoka ba kumisi Sarah po Sarah kanga mana belle vie tenga ba ofinga nga mwana musala mukala et tout ba finga na ba parents nanga poste ya kozala communicatrice a mutu eza poste monene et ya ki mo musala et ki mukala te et musala ya demain aza non journaliste azo incarner musala nae en même temps na ki journaliste ba
va proposer poste moko songolo pakala travailler en collaboration avec artiste. Le but est ça sotali bien mikolo ba attaquer des mères trop. Le but est ça balongola batunyo so bazara pemé na belle vie. On se comprend. Donc on a des mères ba fingeti lemba a lâcher belle vie. On comprend. Bango ba sali mission na bango bazara nango pona belle vie. En tout cas koloba ke ya gabi akumisinga, je ne pense pas kako kumisanga. OK. Eza message, eza langage codé, eza ya moi boy quoi. Triangle. Ya mna triangulaire. Ngana ambi akana lobelo ko laxité. Non lobelo est laxité. Mais na ebelo est laxité na message wana. Donc c'est un peu ça, mais ce qui est vrai, même na bango batu ba finga biso ba yebi ba grandeur na biso. Ah oui. Ba yebi grandeur nanga, ba yebi pe grandeur à des mères. Des mères pas kitisie kapo, des mères azarana belle vie, on va kitisie. Ba yebi grandeur à des mères. OK. Yebi na donc en fait, na yo comprendre nga dans un temps à observer YouTube hein. Et na observer pendant YouTube na comprendre que batu musuba au paiement na ba paiement na biso. Ah oui. Ah oui, on comprend déjà qu'il y a on avait même dit ça avec des mères qui battent sous faux pendant que l'ongola bango na miniature. Ba paiement na ba paiement na biso. Lora ba paiement na ba paiement na biso. Quoi? Pour katazoba. To sili ça bate belat. Non, zela na zoya. Akima bagenda ba TikTok. Na zoya parce que nga après cette question, j'avais prévu une question magie. Ngai banana banda sala émission. Yaya Gabi. Non na finga été. Mais yaya na finganga. Et puis na loba ne met fana ko fingote. Ozande ko na ngai. Na ko finga ote. Ozapnda kurutu apa ko zala ndeko ke toza to kilemasu amoko. Oza parmi bato na lingara. Omoni même nzambe nenga zawana atoza mabe atosala bato mabe atoza criminel nzambe azana ba choix na pas bato mso alinga ya bandengo wana baza aviation ye abatela na ye donc nzambe alinga ye donc ezal bato lora ba gabi donc na linga ye naturellement boye na sepela na ye na linga ke kanenga za non kutu koza mungala na linga ke preuve on est na soutenir na mambe belé na ba scandale na ebelé na yara toujours ko soigner yango mais azo courage quand même ya manquer nga respect parce que bato bakantia ko manquer respect za la ka le ka manquer te ya pas manquer qui respect c'est réciproque ya on azo courage à manquer nga respect tout simplement parce qu'on a tendance à si là et banda na comprendre que Gabriel a tendance à si là na mona ça sert à rien ya rosa la bras de fer nae alors ça est la tendance nae nga pe na tendance na donc toyo kanate très bien parce que de père na même poli na manquer respect quoi donc ya Gabi aza kulu tomorrow na lingake mais tendance nae na musalo ba pesa e na sila ils ont permettre ya ça marambasara na réseaux sociaux. Très bien. Sarah, justement quand on a wana question moko eye lingai. Magie nini au salaki lobby pour en finir. Kosi lisapena, il faut qu'on se le dise. Les Chinois oyo lelo ozoko ko faire faster pour mettre fin na Babylonien. Parce que musalo yo salaki kuna obandaki ko déplorer lobby. Tomoni et sauté mbala moko eye kaka nanga momoko boye ya Babylonien. Au salaki nini lobby o lelo yozoko ko sala ngote. C'est normal parce que et pas si là ngana si là toi na ba problème c'est normal. Mais pas ba chihuahua na ki na bras de fer na maman na bango. OK. C'est différent. OK. Et pas si là toi za déplorer na stratégie ya ba communicatrice na et puis na stratégie ya ba bureau na na stratégie na ou a en place ya ofinga bande konaye mususu ya ba comédien. C'est pas le cas na ba chihuahua. Donc yango moni to tala bango na misu place ba kosuka. Basuki. Mais si faut de kamba kolobeza to yaka koloba. Mais maramba ba kofinga wana eza maramba koloba susté parce que eza stratégie aussi la tient en place. Faut bo finga batu ponanga, faut bo tuka batu ponanga, faut bo kitsa batu ponanga à un certain âge. Et puis, na ba moment mususu
et à ma m'soute faut une question pour ani si la tika ba tu ba finga te ba tu ba finga déjà des stratégies mises en place par si la et moko qu'il faut bo finga ka faut bo sara bon et ça ba stratégie na bango alors ils a façon de faire mode opératoire na bango façon de travailler na bango opération tout comme tu commis ça là opération ça là donc toko changer en haute c'est difficile parce que leader muta okoisa alors to banota la net kana misu mais ngande so mekinga lisasi soki penza na monio penza ozo peser na oya et so ozo peser te na oya te très bien faut que ndepe poto so kenda no pata poto na oya so i poto te no good. No good. Opération oh donc si tu lances faut 4 bango na miniature faut kiper makambo wana te pour to pesa ngo vie. Mama Sarah to komi na suka. Ke bo pesa ngo vie. Ngala on condamné bato a Belleville mingi makasi parce que ba pesa ngo vie. Ezelo mo bino bo comprendre que yaya otikate. Ah oui. Comme 6. Donc comme ba épisode. O moni pete ke banda bandi yango na ndenge ezokende na lingi na ngate. Po yaya osala ngona conscience. Épisode par épisode. Na rappela ya Gabi na bémission belé que yaya oza yaya micha na place na yo sala taba filmer sala na loba mais na moni que yaya na comprendre que eza mise en place ya stratégie ya clan na bango. Donc yaya oyokate. Yango moni yaya zo harceler. Alors on a comprendre que ils a mis en place façon de travailler quoi. Voilà, merci Toke Nasuka ya émission Nabiso. Mais cette dernière question, Mama Sarah, Ozape Mama Bana, réaction ya mwasi ya Gingombe, ya ko répondre ba collègue ya mobali nae, na be tando eke, bien que yé pe aza comédienne. Pour na yo mona ki ngode. Déjà réaction ya mwasi ya Gingombe yo répondre ba collègue nae ya mobali nete pour yé pas na kati. Eza makambo na bango ba comédien. Et c'est normal, hein, nga de fois pe naya répondre à papa Diego, hein, naya ko répondre, sauf qu'on se sentir lésé à tel point que bah simbeli au mobile, on répondre. Et ça dépend. Et c'est normal à répondre, hein, et ça nango tabouté. Et c'est normal à répondre parce que bah toucher mobile nae, bah lobine lo au moins c'est pélicité alors. So bah simbi angoya ma bête. Et c'est normal. Merci, nous sommes arrivés à la fin, Mama Sarah. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir après beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu, après beaucoup de temps, on sali analyse d'un bisoté, bah makamoleke belé dans les réseaux sociaux, donc toza focus na makamona biso mosus, on a dit il y a que tourner pena le dos na babilo ko na pour ne pas copier ça va te misus maloba ya koloba. En fait, ngai ezara ke o bozela wana ke no poto. S'il a déjà salaki, on a le bas comme que s'il a salé, déjà ça va quand même. Ataba mémé à mais ça va quand même à qui. Donc, so vandi pe na plateau, monique so na lobeli Sarah na chrétien Sarah oya. Na ta température nanga. Lobe kutanga ke na poso loba. Mais so kutinga na poso loba en tout cas na chao na balance. So na balance nango PZT. Ok, nous avons mon pépé. Au sali pena, au sala ta 5 émissions. Ok, nous avons mon pépé. Et ça là, moi pas si mon et soit et puis il y a son mais aïe décalage. Décalage à air, ça l'a. C'était. Oui, il y a des montres. Des montres dans les rapports vie dans les États-Unis. Dans les États-Unis yango. Toi Ernie, toi que 6h, toi 5h30. Kala toi Ernie. Toi 12h30. 12h30. Mon écart wana yangonde na koko salate. Yebsanga sko bino bwana on a 12h ngana na 5h no yo répondre ni. Fozo à moi Simon. Te faut ya yande 5h. Donc écart. Est-ce que koko yebsa nzambe bongo la mokili. Écart donc il faut vraiment faire des émissions. Nga nazaka pona koka. Pour na sala téléchargement na ngetonda nazelara mais aya pe les soute nazelara ya pe ça fait vert yango na moni akoki ko yate aloki ko utiliser moto moko boye et puis moi
c'est parce que Toli du Soukolo Baba Bilo quoi salité au thé. Une femme mariée. Donc ngana yego sala parce que batumo boy batindinga kende sala. Vous protégez quoi? Pour maman toi toza kana posa koloba ngote. Te poande. Toza ndena posa koloba ngote. Te posa olobeza na ngope. Poa kakande. Oh, décalage à 12 heures na 5 heures. Na chelo démontre à États-Unis yango kisasa yango. Parce que on a longa na 5 heures on a aux États-Unis na Tikishasa. Oh comment te fola loti lobi. Simba so pe na la na committee lobby bango balali. Tonga na ola muka bango baza olala. Pas moyen. Problème sérieux. Voilà, merci. Donc allez-y comprendre, il y a Batu Mususu hein, faut boma mwinda. To pelisi ba mwinda makasi, faut boma ba mwinda, molile kota. Donc Batu bo komelanga na ba commentaire, te bo benga to mama Sarah talate, il faut éteindre la lumière. Eza lokola ba oh ba yaki mbangu ah Boutou. Ils sont tout. Il faut boma ba mwinda. To boma ba mwinda la famille. Mais focus kaka. Boulot. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, que les bons Dieu vous bénissent. Continuez à faire le bien. Ne vous arrêtez pas quelque part. Mes frères, il y a famille Libota. Mes sœurs, il y a famille Libota. Même si vous avez famille Libota, vous avez bien. Et ça dit qu'il y a moyen belé que nous pouvons faire taire. Bato o bazali minoritaire oyo. Ba facilité zali est belé. Toko frapper bango et puis te discipliner bango. Opération Zanine. Bientôt toko lancer ngo officiellement. Muto yo afingaka a okota miniature le sous-sauté a okota titre pe le sous-sauté. Si les sabato ah. Po ezo pesa bango goût. Nelengi. Sur le plan professionnel, cette personne ne plus. Mais à combien qu'on vivre kaka juste pour biso tozo tchakaye na miniature, tozo tchakaye na ba titre. Pour ekende bien, vous la communauté, faut vous accompagner biso. Pourquoi vous accompagnez seulement le bêtise? Pourquoi vous accompagnez seulement makambo soto, maman Sarah doit uto loba ah. Est-ce que il faut te fanda kaka to loba que no bo finga kaka batu? Qui ne le sait pas? Na basi na bino, na mebali na bino, na bana na bino boyebi. Bozo kota nini na ba vie na bino ti na bandaku na bino. Lobi ko lekalelo. Merci beaucoup. Saratola TV, la chaîne qui assure.